Le concert ya Saiko Langalanga na Paris 23 ans après. Omonya ondengeni. Ah concert ça nango kaka ngabo nango non man ka denge sala kana ngondi to no bina na kipwanza aisika ko bakisa. OK. Oui, esa Elo ni abakisi. Abakisi kana monika ko bakisa siko ko bina mo hein. Ba danseuse nde ba bini sumo makasi on a tout mais pour moi na monika ça nango passable hein. Passable. Esa passable. Donc sur une échelle de 10 euros ça concert on a combien? Les clients je pour ça ka mutonu ka ba polim. Na 10. Ouais, sur 10. Sur l'équipe 5, ça déjà la moitié. Ah, l'équipe la moyenne. Ah, l'équipe la moyenne, quoi ça a 6 et 6 sur 10. Ah oui. Mais pourquoi nous avons 4 T'es 4 on a un niveau de ça sur 4. T'es vite roté sur 10 t'es 10 l'équipe belé. Mais on lobby moi amélioration peut dans innovation. Parce que nous na lobby amélioration ça bien. Mais na lobby 10 to ko tsangote et l'équipe belé. Ah oui. Bah t'as 8 t'es. T'es l'équipe. Là on y est ça là comme attend 8 TV. Pousse ça na caméra. Oui, dans ça pousse ça on a une caméra ne logo ni. Et logo so comme pas comme on a 10 t'es. Caméra les rosolo s'il te plaît. Non là. Et logo pas comme on a 10 exact parce que non bi 8. 8 VP la voix hein. OK. Voix pe koli. Ne bien le maso ko kapé sous vraiment t'es hein. Il y a qualité ba il y a sinon orchestre accompagnement au ça va quand même. Et ça moi ça le monde et ça événement ezoya erosenga moi ba renforcer ba ndika beti vraiment on dirait na konono. Ah ouais. Abeti nini ba ndike to ba ko s'attendre pe. Donc on est là moi fait tika là attend ba commune à Kinshasa la production Mickey. Oui mais au niveau international. Oui abeti na yango. Mais ça moi ne be rêve be ndika ba ko yambango ba bi yakambango so yeno kite ba okanga Zénith yango ya mswa yiko. Est-ce que solo ba oza objectif to ezaka moi en moko boy. Tete wona yana biso to banda ni kuna to kola ye to kolina ye to kolina vie yam so bozo nga polémique te to kola na vie jusqu'à Josa après vie Josa to kepa ya yambalia o ya mo fléri ko fike l'omide consolateur de cœur brisé to ba yenda banda na biso ayiko tsukisa atika biso pas Kofi olobi Kofi l'omide consolateur de cœur brisé. Attends ça na problème so yo kinzema ya il faut ningala ye ona yemba te ayo bino bayena bino sima bino bayena bino banzembo atango yo biso to kolina vie wana atila kate songa mbeliti yesa mbela mfumba to memie na mboka nyonso okata na ye mais lo ni zo lo biso maloba kitoko be pona Kofi l'omide te yaya na ko lo maloba kitoko pona Kofi parce que biso tellement biso cameraman ngana maloba kitoko lo pona Kofi parce que to kolina ye tala na so zo na poso tande caméra ko ba poso amono lo ba na ko to kolina na Kofi l'omide to vie jusqu'à abandaka na biso mais ko tika biso pa ya Kofi siko mutu ndia yebi biso kole ayebi biso makasi ya mubali motema le consolateur consolateur de cœur brisé to accélérer de cœur brisé brisé likolo te na moni oli e pas mon pa na bana ko lia lelo te besa ngoli kama ko lia so lingi no ka mutu lingi ndenga na sabona ko lia ni ngana na pesa kati donc c'est rare d'entendre une personne dire vraiment lié peko ça l'émission te mystique hein. D'accord, donc sujet n'a par rapport à concert, il y a Jossar Nyokalongo, il y a Zaiko Langalanga à la Zénith de Paris. Namoni vraiment côté public et répondant est présent. Nga on a la moni en tout cas. Ma place est là. Ma place est là. Au moni yo soki likambo côté mususu tiaka ba désert. Ngai na ba image. Peut-être na vidéo au moins on a vu qu'il y a vidéo rapide. Non, yoka. On a moni ba place ça a été plein. Te via beti na ye na ndenge na ye. Atondisi. Na ndenge na ye. Ko lo bati ko saba comparaison te. Ah, j'ai fait comparaison te na lobby a sali plein. Place c'est ça qui te ba place monsieur. Ni te tondi. Te ba place monsieur, il faut to la vérité ko yaya. A beti ne bien ba côté na bangwe belé. Mais ba place monsieur na direct. Ah donc pour na yo Zénith on est tondi te. Mais producteur ou yé moko bimission ana to moni ba ba bimisarana sold out. Yaya sold out. Yaya. C'est la réalité belé. C'est la réalité belé. Mais est-ce qu'on a lo beza pe source na ngamo par rapport à image on a zui. Yo so ba image yam so na reta yam so so melaki logo yango ozo keneka kibudi. Non chef, non. Exclusivité fatiga bona biso. S'il te plaît, image on a cimenté s'il te plaît. Non, vous filmez. Si Dosez s'il te plaît. Ah d'accord. Alors bon, un dernier mot na bato bazolanda yo. Auto se quitter par rapport à concert et puis concert roya. So repé ça bon. Tout maintenant la concert Soro résumé concert très rapidement en bref et puis le concert repé ça artiste de façon que remarquer ça la peine est sous-souté. Omoni
neti vient na biso Josara autobeta on abeti kitoko mais ça moi na ba erreur ça moi belé nini surtout ba voso ozotala ezokende lokola mutsusa mati mutso lokola bazolanda ye mais vraiment mais nako bin makamisa moi nini ba erreur c'est belé parce que ça zénith et loko munene mais via memiongo na ndenge moko ya humba rai mais nayebi ke vie pas coller am so asali yango pona na nini tokoko kota makasi de indulgent. Ah oui oui non c'est vraiment côté wana félicitations na moni na age pe ndenge via tala via so bina na so banga ngabe mona ka ambulance ye boya ko so ngabi nzabe na no banga ngabe mona ba yeko so le so ya mbali ya kipwanza bon pour la concert zoya européen ça artiste concert nini le par exemple double stade de France ya fali pourquoi lekinanga omoni biloko soki tosoloba toya kobeta mabaku pamba kuna so ofesti félicitation omemi ngambo opesi kuna maninga ndenge nini ofélicité olobi maman positif sur nanua napesi bango na félicitation papa na keina napesi félicitation vraiment na Marco 6 voilà mobala nana ketchup bafana maman napesi yo mbote napesi bana nyonso peselanga na maman nana ketchup mbote osopesi mbote ti mais opeselanga ye mère asolanga bien yo pesi mbote nasengi kaka mpo na ngai opeselanga mbote omonde ningo banda pole oyebaka bafe na ngai bato bamona biso me toyebani kala nalobi ngai napesi yo pesi mbote opeselinga kaka napesi makosi mbote napesi papa na kei na mbote ngai alingi vie na ngai apeselanga maman nana ketchup mbote après toleki esalongo eloko te mikolo ese ebele tokoleka na kopia mbote kasi yango nalobi te ata omonde ozoblige ngai na pia mbote ezalaka te koseka nalia te nasungwana baservice moko boye ya bareseau sociaux nalia te yo salani nalia te nga asengaka nanga mbongo nga mpe nasengaka mbongo te me ya zwaka nalobi nazwaka nini nayebi te nalobi nazwaka nini foloba bien yo pesanga cweke yo ndimaka bon nazwa combien loba na yeba te nga na yezo eloko te mutu nabosanaka omoni nde boka pena na poto bato bakabaka te vie na biso ye pane yaka lia mela champagne nyonso ezala nango na pale mais bapesa ata 10 euros sikoyo ozongaka ndenge nini napiaka eloko te ntango oloba non vie ntango oloba kozonga nande kosunga oti bareseau soso bato bamona komaka bareseau oyebika ngai na sunga na makambo wana na bamatos na ngai kutu matosi ne banokosala yango bie te ezolengalenga vie oyo eza ingratitude mais c'est pas grave non kotama mais esala yango eloko te mais bon kangama na balembi bon mpola batiste tosisa toloba nano olobi nanga te na nini obi na makamisi osiseki te makama papa nkeina tuna ingati nakopesa mbote ka epa te nalobi nango te eza nango koforce te nakopesa mikolo mosusu bambote ya nango napesi papa akeina mbote napesi na bana papa akeina komini nani papa akeina komini nani parce que nga aza na tante nanga mwana komini keina kasi keina nabi papa bakeina ipupa yango napesi keina olomide mbote nga apesi keina ipupa mbote na kelia ipupa mbote oui yo na misila wala note to alo vraiment ba concert ya Zaikolanga là bon conseil yo olobara bien en vrai tu vois merci bien olobara bien en vrai vraiment et pesa meni mutu nyonso to check caméra bozo loba tellement obetaka lisolo ndenge sengeli wa beba obotama nango il faut na féliciter pour nango analyser vraiment baba oza factuel sans parti pris oza réaliste pour la artiste bazo ba conseil ni no pesa bango pour la concert na bomba robeta na bani na papa na keina parce que papa na keina ça papa na keina ça kwanga na priorité et ça ya bandali to ya 5 to ya 5 à 7 parce que eloko wana ekotikala na vine libela nazo bangele eloko wana itisi koyo nazo mona ta signe de vie te yaya eloko wana nani tolo bango te pona ba sentiment eza na signe de vie te mibale mais à liboso de jetondi quand même te babi ba biezongi bato bazongi siso babie ezongaki nga kutu bie na nga na some bayibi yango na oyo na lokota j'ai pas compris tozoyeba te bazoloba basali soldat ezoyebana te toloba l'événement ya campagne mo bien te nalobi mpo na campagne ya babie wana te nabi mpo balobi na oyo soki deuxième na deuxième babi soki esili te
Ils ont bangé ça. Pour l'instant, tu as une information officielle, on ne peut pas confirmer. Officiel, c'est Bimio. Pour pas le bimio, bah, somme à babier. Nga pona bon, toka ta partie yo, nga na préféré, nga mona confirmer ngo poto le bela. Konsoé to bandi na yemoro aigle. Et là on y roloba. Moi, suggestion remarque avant événement pour quoi y a mbeba artiste msou basala ite. Na lobby lekinanga eloko zoloba. Na loba ke loko avant. Eloko oyo ezon sala pe papa na keina ba erreur batayaka na bango. Batayaka na bango tour à liboso na ba nyonso kana tay koma mutu te. Omoni batayaka na bango soki musala malonga. Te eloko ezate. Mafinga. Ngamona affirmé, j'assume. Les équipes wana omoni siko eloko yo il fallait azwa bato baza vraiment ko en tout cas o ba kolobela eloko wana parce que eloko wana ezo sa lokola kutu bato bazobeta nzango na liboso lupango babengani bino na ba mama lupango bolongwa ezo bima lokola Stade de France ezo bima lokola bongo parce que eloko wana papa na keina zo eloko wana aussi et tu combien de jours bientôt dans disons vas-y 10 jours dans 10 jours bon les 10 jours makamno c'est aussi là. Ça va aller, ça va aller. Ya ngala zobanga kana omoni eloko nga soka na douter nga so na douter na ça na doute pardon na doute méthodique. Il y a René Descartes, il y a philosophie, c'est que makambo ça bien té. C'est makambo ça bien. Té ya na obanga. Il y a vidéo érotique après Stade de France ba tomber na vidéo yo. Kaso ba tomber na vidéo ngande na lobi ngana na mona ki yango déjà. Ba sous les kauka wana nyoso na zo souhaiter sous les kauka bo simbe loko wana. Ngabo yinanga na yebe loko bo yinanga te eloko ni se loko na biso mufume bandaka pa na biso mina yiba ke longa na salade ya eloko bango ba yinilanga kuna na biso lelo pona lobaka vérité ni yo loba yem so na biso bo sala boy bato basa vraiment na côté yote bo fungola nini na bino kuna surtout côté ya nini ya administratif basala libungu tolo eloko zate bon on a remarqué balingana bango sous bato belé te bato balingara o ezake ya te ba minemi pe belé te ngai on a remarqué na ba bureau ya ba musiciens ezanini balingara bato bazara moins facile à manipuler ya ke kumisela biso artiste on a remarqué netinga bakozwanga pété critique c'est compliqué netio yebinga nga bakozwanga netinga boye nga na porter critique moko ya malonga et non afinga soki ndenge eza objectif ngana za lokwa libanga gologota lelo so ba bien ba baza ba juif pona bo baza ba égyptien pona boyit bon pona concert elandi héritier Watanabe héritier obetawa héritier wata sosole mena bengi plus de 3 fois yambanga te na yebi pe loko souté héritier wata et loko ngana moni mwana mama renforcer ma solo parce que loko eza kwa ngana priorité zénith et loko luke po bino nyotso bolunga bino ka biloko minene eza lango pe eza fierté peut-être la scène musicale et qui zénith scène musicale et tondaki scène musicale automona yangi ya mapasa ki wana oui abetaki bien na mona ki on c'était bien le ki ona munene il est na munene ngala contexte na ba kiti te na contexte te mais na mona ki c'était bien passé nga vraiment na souhaiter nani pardon na souhaiter nani yo comme na héritier wata sosolembe en renforcer loko pour loko simba kitoko en renforçant ndeni ça moi bref to kata oui en renforçant ndeni mais il faut ça la seconde aye ba siko marketing ndeni salamaka et marketing de comme te kangango ki mutuni na kolobelo na ba émission a kolobelo pour na nini na yo il faut tala. Il n'y a pas tout le monde, on ne peut pas le dire au boy. Qu'on soit journaliste, nous sommes tout au bas. Non, il faut trier. Parce que les gens qui ont trié, il fallait qu'ils puissent trier. Papa Keina, mais ma na bona ngako loba sona lobina ba yo kalinga na nzela. To landis ko pona yangi ma poto chuter. Ya sa suni. Yangi ma obeta en Belgique na juillet. Na juillet qu'est-ce que neti yam na yam so mobala obeta. Ouais. Mopao. Obeta mkoniang. Je ne sais pas, je crois le 5, le 12 juillet à Bruxelles, forêt nationale. Forest. Non, là on parle de Weranson. Le 12. Je crois le 4 ou le 5. Ouais. Le 4 Weranson on le 4 juillet dans la forêt nationale en Belgique. Ah, bonne chance. Kuna balba rappeler bonne chance kaka. Weranson. Et loko na olinga pena yebiso soko kondima. Sangisa po bilo bolo bana sangisa ba no nyoso ne loko wana e sala kitoko Weranson bilo toko lo ba makamusute
pour anniversaire kuta wenge to yebite soki salaka ezate mais na wana bo profiter bo benga baninga no nyoso ba petit bana no wana nyoso eko sala bien bolungola ba rankini ana nyoso wana nini ezo sala fierté ya bino bana na lelo so bazo sala ba petit no wana bazo sala fierté na bino mais bino ndiki tsiko bazo sala binemi na ba seko bokanga bango ba gutsi ba bimate yo mto bimisi bane bele bokanga ba binemi mais soki mwana za docile te azoto sa te il faut ka ba benga te yaya omoni mwana nga na boti mabena malamu nga mo kamna koyebango mais na ko bimse libanda te so moni papa bimiso libanda seki papa moko azakine déjà na posa noté mais so da mwana mi bimise la radio libanda te mwana bimisa libanda te so moni mwana obimisa libanda seki il y a injustice moko za na katsa ndako Bon développement en commentaire pour un azangi maloba alors pour na to chuter le grand mopa aussi kolobini pour la concert les gars un consolateur de cœur brisé yambali ouais mon frère azoko 70 ans ayebisa ko teke na ko mateli susu bon matsanga sukuna na nini na Belgique mais le osko kolobani zani ya te ko flatter te o moka ndo bandi na ngona artiste misusu na ningi pas avec le grand mopa ozala sincère ta la caméra grand mopa o ta la boué yambali pona bien Antoine wana yaya c'est déjà trop critique moro constructive ya on ina yoka bref tozala 30 secondes pour le grand mopa on a concerné le 12 juillet na Belgique ngana ko souhaiter kaka ki eleka bien ceux qui peuvent aller qui o ba ko sepela ba ya pona 70 ans na ye et au sala nga pe bien parce que eza sikoyo ba ko za pe ba pesi bino invitation boyete siko ba ko pesa faute nani. Maintenant, imagine grand mopa à la vidéo, ça un conseil européen, c'est vraiment utile pour naïe. Nayebi yaya wana ndia. Qui jalelo. Te ngasa jalelo. Akufa kala. Ezanga na Maroki bakunda. Nga ndenge na zabuye. Na ana ga flatter te. Na mona ka te yo moko yebi yango bien. Nazoba ya nani ya Antoine. Omoni loko 70 ans. Ya msuto ebite nde nzamba zo bomba biso. Sangisa baleki. Et ça la bien. Très bien. Sangisa baleki. Oya roboya. To mona eseki mutasana misala. Sangisa baleki ezala tana papa na keina pesa invitation total parce que biso nyuso to wuta kuna leki na nangape na wuta kuna yango na 70 ans bongo siko sangana mati kuna bilongo miso ezate umune ke bimandenge ni tolo balika mso ya Antoine pesa ba invitation ngana za temo killer to kutala oya ko yate seka sa mutu moka saka na problème no bandakala parce que 70 epesa mina mutu nyuso tuté ya Antoine epesa mina mutu nyuso tuté motema nani ya Cindy Olomide talaka yo ya mbali na sasona ndé na lobby vraiment bengisa baleki nyonso tala siko pia bango ba invitation 70 ans na yo tanga pe na so matato so yambala ndé tu bandaka kuna et ça la bien vraiment yaya na sens. Alors pour te chuter to za Inosbi le 30 octobre je crois Inosbi le 30 octobre olobini pour la production na épée Inosbi personne va problème ça peut ke ba nyoka e mwana ngo akeni bo beta na arena Grand Paris place Pasteur Moïse abetagi azo sala marketing ngo azo banda na ida malema to so ngo kata kata maluba bo azo zela ba vie ba beta nano après juillet abani da malema abani pa nani yo événement Inosbi le 30 octobre azana numéro na benga na komela a répondre ngate omoni ba biloko msusi ma bobima ko ngana ponaka o comment aponaka bilongi na komi pe ko pona e komi bongo na komo pona wa ko yinanga je m'en fous o komela Inosbi a répondre ngata so na so yo katanga message atanga nani yemta sana bakamune bele ya est-ce que katanga message atanga pe yemta ba komaka seki ako comment. Mais il faut non mais se présenter na comme quand même je suis un intellectuel même babiso pe comme la ya na sensitive photo pesa wana na TikTok na WhatsApp ya mso bela pe misu ya mso pe mona ba makambo akobela pe misu asa mutu akobela pe misu concert Inosbi le 30 octobre na Arena Grand Paris merci merci si je remarque mon Inosbi ezate si section na ye abandi déjà bakuni nango kalate abandi mais abandi malembe mo côté nini o si gérer non nini Inosbi ezala ngo loka diemba te to bombo te silaka ko walela na yote ozala pe mutu musupo ko va nonana na lobi akoko za pe avandi na za concentré na loko moko posa omeni ba commencer la biso ba musique moka kibudi Inosbi abita banze bebele
Ah, banzembe. Ya banzembe sali kamte bina pe siko beta bashite bata. Ye pena côté ko bina ayebia. Te abina te na kuma mukwana na kuma ko bina neti ya kilo ndika kuma na makanise belé. Ndika ba no bina Makanisa nini susu. Asa mutu. Oui, mais yo façon solo belango, ba tu vas comprendre. Te ngala no bina sanso yo comité. Dès le place na commission. Natala kaote ezo laksane longi. On est ensemble, Kevin Nissan a pesi mbote. Moi ba to pesa mbote. Na pesi Nathalie Bumba zéro faute mbote mingi. Na pesi Tekele Bumba mbote mingi. Na pesi Odette Nzongo Yanda. Yasuka. Mbote mingi. Na pesi yo moko nde représenté nga mbote mingi. On est ensemble. C'était bien des Game Pro na Simon Pocho Lobito. Mobala pembe na Dubai. La 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 Keba Nyoka.